Ah, kasi mboka pasi. Balakisi ye maman. Balakisi moi na neva miné. Parents batindi ateka. Moi na neva. Ateka kisa bokoko. Ngala mona na boulevard, moi na neva zoteka kisa bokoko, azo expliquer bien. Omoni soko zala maman na mbetu. Moi na neva, oyebi ngo ndeni. Balakisi nyoso azo mona te mona zala neva. Donc si mboka bongo misisa ke pota zonga. Konike pa ke pota azonga. Donc ne tsoso mema kineti yo. Olinga zo. Nako kima na ngai na kimi mboka na kimi mutu ameminga te. Moi, tika na loba na haute. Banda lelo boye bango presse bakala kimi kofite akimi nzala. Killer akimi kofite akimi nzala. Fabrigas ba bakima ki ba kimi Fabrigas ba kimi nzala ya Congo. Saratola azagine kana intention mabe ya kozonga na pembe na Karine po sala o asali lelo. Mais bato ebele soko tali lelo. Saratola ayebisa biso ke bolimbisa nga to kosaka na niki ke azala na zemi. Asenga bolimbisi, asenga batu bolimbisi. Mais lelo so lobi to kosaka na Karine. Na akotisi na maman Charlotte. Zemi zalate. Au moment où muto ana zemi. Moni wengene basongani. Po ba finga na makambu ya mabe makasi te. Ba watala na bilongi. Mais lelo ko so na mso ko mapobo tala na bilongi. Boyoka na bino mais moni président Chapelet. Tala ene longi. Po ya likamu na bango te, za likamu ya Benita. Karine alingi sentiment trop. Omoni bato ebele basalela sentiment. Bakufa bakota mabele. Mukolo ani ngana tanga kombo nzambe. Nazelaka mukoli we okota na ndaku ya ser wana. Nakosala na champagne. Siko nazela mutu na osoma champagne nazela siko muto yo ako zwa mwa misapine ya salite akomelanga to téléphone na benga Jero sali bongo pona nini. Les paroles s'envolent, les vidéos restent awa. Awa, muta kufaka te eza ko piquer ba crise na ko sambwa. Awa, championnat kalisu. Ba buki yo telema beta ata loko le bukani. Siko ngana oyeba te. Mwana mwasi okomi ko coucher na mbwa. Mwana mwasi milo azomelo mabele. Nyawa azomelo mabele. Siko na sentiment wana soki nyawa yoki bembwa yoki. Obe ko salonini. Ko malambwa. À côté de ta chambre, bah yéla mbwa mais niveau fil la gangi puis bah filmer. Azo bunda na mbwa pas to wela kaka ebi ke non oh eza ba bord na ngai yo eza bile ina ba pesi ngai. Et puis ba mbwa ngo ba na etolo mo ha. Oh, mais to zo mona ona ba photo. Ba mbwa wana ba sana etolo mo mo na ebi te ba olatisa bango etolo mo ya ko latisa to nini. Congo! Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà tous les plaisirs pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele et les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la Giga, la femme du patron. Je crois que tant que mon ça fait vraiment plaisir de me revoir encore une fois. Alors, tu comme capé que sur la par rapport à l'actualité, on est d'accord dominer sur la toile. Tout le monde qui boyo oh alors qui camaraderie et bané ko régner entre Karine et Mokonzi na Saratola brusquement likolo ya mutakalisation ya yabe et celle que Karine a yambi yabe bo mundenge kei le lobe ronde zongi makasi entre Karine na Sarah qui est derrière tout ça na ngotema pipi na munga na makambango et encore une fois quand c'est un peu de parler par rapport il y a Dubaï porte à porte. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as vu le lobe piaka kozanga ba fille ba comme na posa ya kozwa makasi alors comme il faut que ça la kolia ba kaka ko chier sur le gens faire pipi sur les gens donc to comme capé comme kosolango évidemment donc quand on a maman la dossier ou eza kozala entre prophète Denis Lessi na Alain Dele
tokoyeba kofungola ngo avec mon invité tobengaki 207 de la presse congolaise ya lobaka bien, il s'appelle Yajiri Kobetox. Nga benga pena Yajiri Kobetox, mobala li toutou avec le reste un peu de parler. Laissez-moi dire bonjour à notre boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, babengaki papa soin. Babi Moukoulou, l'homme très très charismatique, et aussi merci beaucoup à Ado Senga depuis la Suisse. Merci na femme depuis Paris, maman Hortense, nous sommes Jemima Ibé qui, en tout cas, je vais commencer à dédicacer au Caraboy parce que n'a pas existera. Non, j'ai même pas existera donc tout soutenir Jemima. En tout cas, je suis désolé, je suis vraiment déçu. Voilà. Baudry qui est en Fungolanga, donc mon invité nanga. Merci na session il y a président Chapelet l'artiste parce qu'on a assisté biso. Voilà, il y a J'ai Kobetox, moi la Mboka, Mobala li toutou. Bonjour. Bonjour Jemima Ibé, les gros bébés de la presse. Donc bonjour nos abonnés surtout à Congo Victoria et bambote belé na ba congolais surtout balinga J'ai Kobetox. Na ba ope balinga ngati parce que nga linga bato balinga ngati pona e bandenge ni maina ko sala e ko kende. Bambote belé na bino tout J'ai Kobetox na bino azali ye toujours azo continuer musala confiance au bopé saranga nga na lobaka vérité ndeza pena malamu na yebisa batu prévane muyo muto lo ba ke Gérard finga kaza lukuta nga na bandi 3W na komi na YouTube maintenant ba interpeller ngate na société donc c'est que na loba vérité na finga raté so na finga ka mais héros casier judiciaire ba loba bongo casier ba ya masanga casier judiciaire mais béba donc né naza na postuler sans malanda donc naza sans microbe donc bandeko bolinganga leti na sisi ngupenati valable donc Jemima Ibé le pays yo zano muta batu Jemima Ibé le pays na sisi ngupenati valable mère l'a dit mère double na Lyon ndeko ya mama Hélène Mvuzi manager ya J'ai Kobetox donc nazawa ba question za yo biano za yanga. Voilà donc mon grand frère Dadi Mabili Moukonamoube à Paris, lui c'est mon grand frère. Voilà tous mes capitaux Sola, Yacob et J'ai Kobetox. Par rapport à la news Oyo Natuni Awa, d'abord santé d'eni. Parce que Mikolo tout, l'autre qui m'a tellement démarrer. Je suis pasteur prophète Francis, je suis Moïse Mbié, je suis Boye. État de santé non moral, ça va? Non, moral est calme, mais malgré moi, bah, yuma msuba yaka na moi intimidation. Na yo sabatu kinga aza jif ato menacer ba menacer yaka nango yo solo babongo pona nini yo kutu boye yo keba na yo garso la lituto ato kangisa yo so kangisi ngo zwani na famille na ngata likili asati siko kangisa nga siko totala donc santé za nango kimia tozana mboka oyo tozoluka kama makamnyo sote bonga makamnyo sote za la bien pour lobby ba J'ai Kobetox pour mon base la bien dans les bons. Bagé no simba biloko mulili tende bande na biso lelo na okio de na non sozolo ba makambu ya pasi ezo sala pasi mwana mwasi komi mwasi ya milu donc eza pasi. Voilà, quand tu as un dossier en tout nango, le lobo Dubaï porte à porte. Balobi Batou, et à la moitié de la mobali, baoko zela susute que non, toi yanzambe koka. Baolinga vitesse, à rouler carrosse, à la atonga ba étage, ba niveau de vitesse à TGV. Le lieu comme ça au Kenya Dubaï, car attends que tu as un aéroport, tout le monde a contacté yo, à Kenya inde a proposé, autant que comme on a lingio, to coucher na proposé au mbongo. Tant beaucoup comme on comprend que non, yete mtanga bimana. Et zamboa ou alors à chier sur yo après on a 5 000 orphelins 10 000 orphelins le loba pratique ou on comme on attend de la fin. Oui, tu comme vraiment l'attente de la fin parce que bah si nous ils ont l'accent ils appellent tu comme l'attente de la fin. J'ai même belle mettre quand on a ebisa yo au moni bandeko bazolo ba yo chéri yo zolo ba bongo nanu ba proposer ote qui vous a dit que na ba proposer ngate oh ya c'est ba proposer déjà nyoso ya mabe ya mukili ba proposer ngaki PD ba proposer nga kisi ba proposer nga chéri moni ngolo ba na internet loza makambu mais faut ba ki sa lisusu subasma o ba ela kabiso subasma poesimba donc so komba ezape ne mono yo Jemima ou men internet ba proposer ote déjà siko bango siko ba mona on bango ba za ba champion ba proposer bango liboso na biso te to boya totala ke tout est vanité na lia na ngambongo na nga ya kimia na tamo na nga na IST moko boye na kangisi moi 100 fois $1 ya salaire na nga na bande ko batala ka biso
nazotambola nango na kima mais nazala na IST mobo nauti kolia nie motele bitumba na conscience nanga nazala na ndako moko ya munene bakiti ya $3000 mais nauti kolia nie na Dubai omoni te ke to na komi mobali ya milu to mwasi ya milu nyonso to eza nini ko envier bandeko na biso balingi pressé na ebiso rivalité comme na ba église concurrence à mituka rivalité comme na ba quartier rivalité comme tina omoni nengo za jemima mwana mama leki na bino to mwana mama kutu na bino so yo somi IST bango kuna me boza famille moko ba rivalité comme ti bango ba vivre bien allez so koza na nerf solidité et mame OK ba ki proposition de balobaka kuna baloba te ko bima na mbwa te ba biso ka cadet to pesi OK no Dubai na on sala ngo filmer pour ça nzoto bientôt ezoleka na ba télé na biso appel na ba chaîne YouTube pour ça nzoto elingi nini elata elia ezana mutuka et vivre mais et vivre na mbongo na l'argent sale donc ngai nazomona kutu bazo publier ndeko na biso ya kini bopeto awa nani moi c'est grand P edoxy ya babi edoxy au salara nini ba mbongo belé ozalara nango do ake ape na Dubai ba bien na millionnaire moko kuna na chroniquer si peso ko uti Dubai il faut to checker yo oh comme bon il faut to checker yo toko sangana te na ba comédien peso uti Dubai il faut to checker yo o vanda ka boye mo sutuki bo mutu mo ke Dubai ni ko somba biloko ni eloko te nzoka ne secret nango zaki boy mwana mwasi okomi mwasa milu entre to zaka na tonto bato bo vivaka ne mwana bato mobala mona ka pasi oki ozwi musupe ba kuta na chance akufite mais balati ka mpoka carrément soko zali na botau alati libabe wana mobima yango so mona bana basi bazo bebisa ba venir ya ba jeune garçon na mboka o eza basi bana ebele ba uta obike mboko yo ça fait cette mona to yana makambo ceux qui partout et ya nyoso koleka eleka lelo Dubai lelo na bambua siko ngana oyeba te mwana mwasi okomi ko coucher na mbua mwana mwasi milwa zo melo mabele nyawa zo melo mabele siko na sentiment wana soki nyawa yoki bembwa yoki obe ko salonini afana no kufa na konta milima mabe okoti na kufina na konta manzaka ba paloli na manzaka siko tala sort na c'est toujours des Africains o ami boka ki na ndako na Ugandais soki Ugandais o mususu na moni susu a se transformer soki loko nini ata soki Camerounaise na ba Congolaise nyoso to na nini soit fambongo ko envier mais babiso yo malembe na tola la pe ba mokati otozanga pe mongo otambola msu na express a moto boy mais to kufa te bango posa la bango baloba nini Gerio yebi piaka soko moni mutu asali kindumba po azoluka mbongo po azana nzala eza nzala te eza kindumba zala kandumba mama ngana za mona molakisi papa na biso bakenda na 17 mois na ye impayé tolala banzala na bandaku toyebi ndenge nzala elala tolalela pai ya mubesu bokata ngo bolia mais to kufa te 7 garçons moko bima kuluna na bandal te toye bandal na 1990 mais mutu so azosala makambu ya soki porta wana ezali ko envier na lokoso na kimompono bali lelo bobo comme monika mwasi boya zo rouler oyo na embrasser nzoka nde kuna aliaka ne bakaka donc tu ozo embrasser ozo cancel quoi ozo embrasser mutu ozo lia kaka ozo compter ba nombre de pots 1 pot 2 pots 3 pots 4 pots tala niveau donc à part no mili mabe nyei nanu bolimbisanga oliango oyebi eutaka na libu mwa mutu oyebi microbe bono zozwa à part non na konta mili mabe microbe oyozwi so mili mabe donc okufa na deux sortes soit mili mabe bomio soit microbe ya nyei wana bomio tala niveau bana basi bakomi donc eza pasi ngana lobaka un jour sango ya Dubai ko yebana yango yebani lelo poto zeka mke je suis à Dubai nana Dubai ça va conteneur makotale boy ala na studio mbetu na se eloko malonga te mais course à Dubai to banda ko yeba te la vérité ndenge yeko bio oki ko bimana na bambua mwasi pe na mobala milu mobala jaloux mobala nounous mwasa nounous
Voilà donc ezali situation où il y a pas si le lobe tout le monde a bandé qu'on a biso de partout et ça la passe. Net na moni fille moko boye ayeba ete ka ko bimala mbwa. À côté dans ta chambre, ba yela mbwa mais niveau fille la gangi puis ba filmer. Eh azobuna na mbwa pas to wela kaka ebi ke non oh eza ba bord na ngai yo eza bile ina ba pesi ngai. Et puis ba mbwa ngo ba na etolo mo ha. Yo mona ke oh mais to zo mona ona ba photo. OK. Ba mbwa wana ba sana etolo mo mo na ebite ba olatsa bango etolo mo ya ko latisa to nini. OK. Et puis yango ngana otuna nzambe bana basi. Atako tu boss ngana ba mutu malo ba nga so komi na position de tir ba l'action mbwa wana oza obligé au sala. Oza obligé. Soko boy au moins des secrets ba onda kwa nganga. Ba ko bo mayo pe. Oh. Si okoma ki na ndeni yango minkolo technique eza. Soko yoki ka jemima ba lo banoke jemima comme moi eza il faut to beta tout. Eza comme moi beta ko brancher na Dubai bobo. Kokenete. Ba lo banone comme moi eza boye jemima to ke mbandaka. Toto que ne France mais so balobi ka Dubai c'est que yango wana donc eza passe pena mona mwasi okosala nini likolo ko envier là siko na mbwango voilà donc wana ezali voilà conseil donc na ba continuer ko sala kaka ne ba otanga na TV ne na loba baloba alongba wana ya nzala muto elobise bongo ye basi ba proposer même que na ba tout le monde congolais tous appena franc te ngala moni ba togolais ba gabonais bazo tambo na ba talon ozo mono tout le monde ba on ba vidéo c'est là na biso ba fina bino ba tambo na ba talon ya cité même ti na kata media na bi media news en général bola tsanga bo be misanga nkolo ti wala ba ki bata théâtre media news so mutu news media azana kata cop wana mais nyonso sans exception ebele bazana kata kolongola penga za cop wana tena lobi boye batu oyo bazana kata cop wana so d'ailleurs muta media moko azali muta maboke moko azali chroniqueur moko azali maboke ne miko na remaka tout ba mbel miko ba ki Dubai makasi ba comédien c'est ba kende pena la porte à porte bo ba chroniqueuse na mona mingi te là biso ba maska ki ngoma kamba ki journaliste moi je connais comment protéger comment protéger quand otangi bato bakenda Dubai ba comédie pe ba ke Dubai kasi ba journaliste pe ba ke Dubai surtout que ba journaliste tale bele obi liste boni bokenda Dubai ngaki na Dubai ebele bokenda Dubai bokenda kutana ona ke kutana mobali kuna wana porte à porte ezaki te ko ebandi kaka ya bilo mse c'est bandaki bandakala biso teto est-ce que bike YouTube pe bandakala biso le msusu omona boye to surtout on a sima mais leti porte à porte ne bandakala pendant ça lango sikona ndenge ya subasma malembe ti ndenge zalaka ko yebisa mutu te ayebisi pirier ko yebisa mutu te ayebisi pirier pe bois to vandika boye porte fongwami mbwa zo damsone mwana mwasi faut comprendre est-ce que gouvernement ya kuna ba ko landela bato ba sala bongo te ou alors za cop na bango na ebité mais d'abord des arabes balimbisa ngai na ba kongolo bazala ba pays ba arabe balimbisa ngai ti Jiji Katema aza déjà na musika kuna na zotala ba arabe baza bandeko baza mitema mabe balinga ko traiter bandeko na bango lokwa ba nyama tala omoni photo bana basi bakangi bango basinga ba matsa bango na vie ba se transformer ba mbwa donc ba che bango ba benga ke la patrona wa Kardashian mais kuna Milou donc basimbi bango basimbi bango et puis balati ba string ko basimbi bango ba kotsa bango na vie ba Milou ba Kardashian ba diva mais kuna ba mbwa donc gouvernement bango ko lo bandenge ni et puis batu ba sala makambo eza batu minene ya mboka au gouvernement atiela bango pe mutema na makambo mususu mais ba créer ce qu'on na bango moko boy nyonso ko leka ya ba ne ko teka ba minutes soki ya mutakalisation 2 minutes autant eleka comme nango ekufa lelo to komi na Dubai pe ko leka mais ba ko kufa po biso pe to tikala voilà nzamba zo lokumu beaucoup donc waneza tolobeli par rapport ya décollation Dubai porte à porte voilà on va ça OK Dubai en tout cas congolais kenga kokete donc de la batana la mbongo la ngamo sa business nanga donc la kete pour la porte à porte ngamo na na so thermomètre wana tango kiti na aéroport j'ai mana tche pour na sukola pe bien na pe soloté ba parfum ma belé ça soit so outil Dubai maman to keno église parce que bon voilà déjà e bandela ko kuna na église
comme ça prophète ayeba ndenge na osukisa na yo po ozomona ke so bauti Dubaï lokole poli so bauti Dubaï libele poli surtout côté nya wana melaki ya faut to checker voilà po to ko sangana te oyo sangana boye mona boye komi na contagieuse voilà yo kendaki te mozu yango par correspondance ozomona donc faut. Voilà, donc merci beaucoup. Hein, donc, tout le baka par rapport à ma cam, oeza kolekeza actualité, ezelo quoi passi, tout le monde a on tout ba ça lango mutu monte a OCP là. Au moins ko ça la vidéo ba Nicolas là je regrette. O kuna mi bwa ki po no mi bomi lisusu. Il fallait que ça la car en vie pour le ko yo lingaki. Voilà ko beto ba sujet moi mingi ya osolango, ya ko be le beto komina au monde qui tango Karine Mokonzi ba beba na kina Sarah par rapport à ma cam o ya Nikita o kuna nani Nana Ketchup et comme un conflit bon ça va tenir ça va comme bandeko après par rapport à mutakalisation ya Benita et bien bête on va publier que fille à TikTok maman ba soldat ba publier qui est alors Karine a embarqué une émission pour que allo ba pe a répondre ba ko finga alors na kata émission to mona Karine ba ko peksa a finga Sarah to la té mais to comprendre te na minute o boye Sarah na Karine guerre ya mabe ya mal ezaki ba jeton type ne comme clair que Karine na zemité zema Karine ezaki te ba créer ki ngona maman Charlotte na Sarah na Karine yo ko ba ni par rapport parce que tout le monde la ba ndeko yo na ba no ça moi bien mais côté la maman bongo réaction ko zani na nyonso en tout cas pour moi d'abord nazolo bisna ta la caméra na bisa Karine Mokonzi atika sentiment OK atika sentiment Karine alingi sentiment trop on m'a dit ba te belé ba ça la sentiment ba kufa ba kota mabele Karine pourquoi Zaraka qui a bébé na mutu et là on a pesa kati na nga ba ba yebisa nga ngo pe mena koma ko éviter ngo mutu bokabona kina ye et le ba kulutu waze quoi tanga zongi oyebiti abosa na kinini nga ile tinga makambu ya Karine na Sarato na kota ngo penate parce que na yebaka ke Karine na Sarato la ba ko bongisa kana bon po Karine azani mama kikoso deni amona nyoso ayambaka nyoso ato finga ye akoyambo kaka vous comprenez mais or que ça na batu omoni lelo ya ezaka na mutu mo alobela Karine loko angazati Karine ezaka batu janvier c'est là na ebisa apostaka batu wana te apostaka batu wana te bakotela ke wana Karine vidéo ne okota au partager ngote mais ya mutu mo babeba naki so babongisi o senti bina ke ko on est bolingo mobo ya mwasi na mobile ezongani donc pour la Karine il faut beba na pas comment considérer c'est ça yango wana bon ça là comment considérer wana leti ngai mukoni Karine posta vidéo nanga mukolo nini ngajeri mukoni na bana za mwana lingwala na botama na aketi mutolo nanga bakunda kuna Karine ebi tata na yaza na dema pango na lingwala général Mokonzi donc petite sœur nanga carte ça posta de vidéo nanga mukoni mais apostaka ya basara oyo babebani bafingani tina ba mama aiso bazonga na poster bango ngai na monaki Sarat kozonga pembe na Karine zaki amatia sous chaîne nai là ils ont engagé nga wala yako engagé peka yo engagé nga na leka na chaîne na Sarah ba yambaka nga pa petit nga pole na zaka na problème Sarat mais problème nga zanini Sarat ya zonga ki pa Karine a comprenaki que Karine a autorité autorité morale na bango c'est là yo ka c'est là obi poani obi na débat moko boye ya c'est quoi ça actrice à réseau wana nani ama ça émission boye Midala Taylor c'est wana obi sere komaka mbutu na Karine e victime ba pona yeto Karine oka maloba Sara Albanie na poa ya Karine soki ba cheto pona na yo mida ba che ba warrior ba pona tanga na pona na comprendre ko zonga Karine yango ko zonga Sara to la pemena Karine yango wana ozomona kozonga monsieur bonga bani ndeko to bebana ki président chapelle to bebana ki to lobana mwa maloba malamu omoni wengene bazongani po bafinga na makambu ya mabe makasi te bawatala na bilongi mais lelo kosona monsieur ko mapobo tala na bilongi boyoka na bino mais omoni président chapelle tala ene longi po pe ya likamla bango te za likamu ya Benita puis ser na bisona ngana na bisa batu sara mukia sala ka to omoni lelo bangi bakota nini TikTok eza ba star mikie to YouTube eza ba star mukia ala kati Benita ko se le 10 à sa star ayebani et puis yeba yango Sarah Tola na Karine Mokonzi bango vérité en face na na autorité morale te batu bacha ba commentaire na na za posa ya muninga non te bango sombe pe Karine to pe Karine ba mama gombe na gombe to moni ba ndako benga na bongo tikala kinga charge o tikala nga charge
na bandi internet so babina na sa liste ba journaliste ba sa succès na rosala ngo na bandi internet na yebi nduso bien Karine Mokonzi mutu aza autorité morale ye wana yebi sangai sikoyo tangu nga chéri nazo yokana na président Chapelet yo posaka même morale nanga tosani toza même morale Karine ayambi yabe na émission elo na kangi Karine alobi nini yabe sana mabe na ye mais asana malamu o asalelanga omoni bolamu epolaka te Jemima alors soki sara tola asali bongo asali ngo nanko afongoli porte pour babeba na siko na Karine bi a profiter na makambo ya be azalaki déjà na posa obeba na Karine bakabwana lisusu voilà c'est loyo voilà c'est analyse na yo wana analyse nozolo omoni ata makambo ya be yakite tonga to vanda ka bo porte fongwami sara tola na Karine babebani donc c'est que yo Jacob Ezela to ça l'analyse donc c'est que yo le fait que Jacob ya be aza YouTube aza tiktokeuse ndenge Karine ayambaki na YouTube pour atumba ba youtubeuse donc pour na yo omoni que Karine asali normal ezaki nango boulot ayambali normal eza boulot mama combien de batu on na yambaka ba démarrer batu o pe batu ba yambaka batu ba démarrer nga ezala nango normal c'est que to bebisa cop po ba bisa nga auto déclarer motiki pe na mona na finga oh chérie eza cop eza cop nga pe na tourna nga na yamba mutu atumbi eza cop et puis yabe à part Karine ko yamba ya zaka invité pambati ba solo radé na Karine a reconnaître de bola momo yabe asale mais c'est ça si on sera tout le temps monique autorité morale yewana ayi so ke to tumba muto te batamo omoni nga air moko ebi na tamola air mo ligne mo na yo na tanes libing so na talibino bana mai ba koteli mutu balinga pe na kekuna to défendre cause mais ça va bongo si yo lingo défendre cause te va dormir dans la chambre longo na la shit longo na yo Karine atika sentiment osana ba janvier Mokonzi et osana ba gros bébé de la presse osana bato ba lobela ko ya makasi focaliser na bango nengo sala ba misu ba kenda poto mari ba koma ba ignora postaka ba vidéo la bango lobela ka bango bundela ka bango yebisa ka ba la Chine ba eda ka batu wana et non que ba eda ka bato ba finga yo donc c'est que ngape kulutu na finga yo après na to bongisa non ngana yebaki na nga suka saka tola ba beba na Karine Mokonzi wana c'est que daki ba intention ma bebo daki nango ba na kala c'est boyoka na bango pe bo sepela ki te yango bo créer ke ba panzana oni ngai na YouTube to za bambula mo na ba Karine mais na mbula mo na Sarati Sara aya kuti biso donc bref Jemima ibele Sara tola azaki neka na intention mabe ya kozonga na pembe na Karine po sala o asali lelo mais bato ebele soko tali lelo Sara tola ayebisa biso ke bolimbisa nga to kosaka na niki ke azala na zemi asenga bolimbisi asenga bato bolimbisi mais lelo so alobi to kosaka na Karine na akotisi na mama Charlotte zemi zalate au moment où muto ana zemi siko tangu zemi kozala ezali okwa kosenga sou pardon bolimbisa ngado yo vina mo ba pardon même nzambe na lola osepela na oti eza bongo te eza malamu te to luka to changer YouTube on ndenge komo kendele ekendele mabe donc pona nga bref Sara to la yeki mission pembe na Karine wana na ya ba propos ya Jacob mais c'est trop profond tant que le ba bongo parce que y avait pas démarrer qui Sara il n'y avait pas fini Sara fini na Diego azaka chroniqueur te Diego azaka youtubeur te youtubeur te on attaque là où c'est que soit kabatu zela te na encourageant monter Jemima au moins internet mutu mo komela ngai obina lelo na kitsa mamiso ba finga leki nanga ana mort pas ser na bino na Canada ba finga leki na biso amela ba aza tokoto azabo oyina kitsa mamiso jomo akomelinga je ko lela te bataka côté o reçoit yo pe take côté reçoit mutu yango na loba mukolo ani ngana tanga kombo nzambe na zelaka mukoli we okota na ndaku ya ser wana na kosala na champagne so na zela mutu na osoma champagne na zela sko muto yo ako zwa moi misapine ya salité akomelanga to téléphone na benga jero sali bongo pona nini les paroles s'envolent les vidéos restent awa mutu akufaka te eza ko piquer ba crise na ko sambwa awa championnat kalisu babuki yo telema beta ata lokole bukani mukolo liwe kokota na ndako ya ser wana fingelanga pe leki nanga Christian Luboya ngai pe na kosomba champagne mutu apekisanga te internet ya bongo so Diego lelo ba finga ye
oui nayebi ke Diego aza musicien simba micro te mais na internet ya bon tous les coups sont permis tous les coups sont permis et bon Karine bafingele maman na ye bafingele tata na ninga za na tombo kuna bafingele ba Guy Mokonzi bafingele ba famille na esala nini ba biso bafingele mais ngana mona bato yo oza problème na Jemima comment sortir comment finga maman Jemima oza lâche to bunda komba piken biso moko na biso moko ko finga mwana ngati ngape mwana bafinga imi sous 5 heures pas ser na bino Canada. Voilà, merci beaucoup. Ngai maramuna na kota ngote parce que on appelle la pire petite sœur. Il y a le boss JB Koumalouta quoi. Va te chuter na dossier souka parce que vous comprenez bien ça tout ça là-bas la prince il y a des makanda bami tout que les cala par-ci par-là des pipi il y en a un peu partout donc vous comprenez bien ça dossier souka dit comme oh ya papa na biso Denis Lessi na Alain Dele. Donc il paraît, on peut dire il paraît que Alain Dele a dit que bah menaça qui est bah bête qui 2 balles Denis Lessi a tini batu babo maye parce que y a le bas qui dossier que Denis Lessi a bala deuxième femme. Denis Lessi a bala moi c'est mon sous. Oh matina eba kitem ta na dossier na internet et ça que matina comme na ba problème AVC, ba problème ba souci, tout ça alors Denis Lessi alaka ki liwa avec qui m'appelle mabe ndé a raté bal alaki ko funda ye na parquet dossier ngo yango wana tout le monde va passer des émissions ba ken pe ba pour Poli Alain ba te ba fingi Alain ba te ba contre Alain que Denis Lessi ba te ba fingi na YouTube na la kanisa ta mutu moroté mais pourquoi ko funda prophète Denis Lessi tina na nanya za na se pasteur Denis Lessi est-ce que ezali pasteur so Mike Kalamba ou bien pasteur ba otanga Paul Mukendi ba ko moka bongo réaction à chaud en tout cas on a une vidéo wana même Alain Dele ba solo na garçon mona poto ba salango on est ba enregistrer quoi ngana ebi Alain Dele il y a de cela 12 ans na ebi garçon moko très doux très calme na ebi na ba makambo tout monde internet Alain Dele ebi internet très bien et puis ndenge ngana ebi na ndenge pa ebi la on moni biloko aboeza biloko ya malamu te on moni pasteur Denis Lessi à l'acceptation déjà face na aza pasteur pétage aza muto lo ba vérité soki ayoki information moko boye azomi benga aza voix ya peuple soki ayoki lo mo so déranger peuple ayaka ko lo bango na média alors soki si c'est réellement pasteur Alain Dele muto ayaki na ba photo wana parce que ngana tuni ba photo wana ya libala na ebimeli wapi et puis libala na eza libala mikolo yo te eza libala mikolo te eza lo mo boye na ebité. Mais pourquoi qu'on a pas photo wana ngai ponanga Alain Dele pasteur Denis Lessi aza to ba vie na yo aza frère na yo biloko boye to ke na ngona ba parquet c'est pas bien ce qui ndenge batu ba loba parce que na oki da batu ba lobe belé ba pasteur mo ba zo utiliser yo mais ngana ebi Alain Dele très bien na ebité muto chanzaka nzambe ka ne muto tika la champion ce qui ezana ba pasteur ba zo utiliser et ça bien été. Parce que quand on a un grand homme de Dieu, on a bêtise mobo sous, bah il y a un mouton na makola ngote mais leur nom est côté na rata ba bêtise. Mais ce qui ba combo ya ba sala nzamba minene côté parce que ba sala nzambe bango mon comment ni problème na biso zanini. Adage le baba lobelo na mabe mais ba kuto na ngote. Mais ba pasteur na biso ba lobela bango na mabe, ba kuto bango pe na mabe. Et puis liko na ngo ba pasteur bokomo kata makamu na bino na cher est comme tribunal. Osomona siko lele komi 12 et komi na ba pasteur azobeta oyo 12 pasteur azobeta oyo 12 donc lelo yo ngana kama yo moni ba ser na so ba mi kokela na ba mbona Dubai ezala mitu ya ba pasteur ba brebi ba bungi nzela likola ba pasteur ba kena distraction lelo yo bana mibali ba komi ba pede bana basi ba komi ba lesbienne nyonso tu wana zo na mutu ya ba pasteur. Ba passer beaucoup na distraction ba safe stop ba passer beaucoup na distraction ya ko swana ale ba brebi na bino ba bimili banda ba bungi nzela eza na mitu na bino donc ponanga pasteur Denis Lessi na Alain Dele batala na bilongi j'espère que ba yebani depuis kala batala na bilongi balongola makamwana ba parquet balongola ngona ba tribunal wana c'est pas bien et puis ngana tunaka na internet poni to funda naka tout ça na mabe poani ça na mabe poani ngai soki soko ko internet te bima libanda internet bima libanda YouTube awa il faut ça na nerf solide nga bazwa photo ya tata nga ba chango boye ba finga tata na biso mowe ya kufa de ba finga
batakaka côté swaka ozo comprendre soki pe yo pe mukolo ozwa mutu otake c'est fini mamba ba na moni mutu na nzela na beta ye po afinga kinga na internet te komba esuka na katia komba esuka na katia donc totika biloko kofunda na kawana c'est pas bien na parquet c'est bake banane bafunda ni kasi bata ba YouTube wana balemba biso na parti tout parquet kalam bata YouTube. Donc mon frère Alain Dele kotala gauche à droite peut-être na bateau ba yebisa okangisa ya lekisi kenena elikolo omoni moi si a passer Denis Les asimba micro te mama Tina Ababa sali AVC mais c'est pas bien bo stresser moi si ya batu bo bimisi photo mo ata passer Denis Les abali moi si mususu ya bino nini eza vie privée na ye omoni problème za nini bande na biso pe boko nza ba pasteur baza ba garde rapprocher nzambe te pasteur aza pe mutu aza na posa pe ya botawa matana mbeto ala aza na mwasi pasteur aza pe na besoin azwa moi tirbo ce que yo so moni bongo pasteur oh avant alala na lola kitana sele na tongo aza mutu logo abiso nyoso bolo na nzoto sala bolo na nzoto sala bien moi pe ko moi ta pe sala bien fa moi ta moi sina moi ya marié ta moi ta moi sana oh azo basinya surtout ka ndeko no surtout ba moi ta ba hotel etonne ba ba marié qu'est-ce qu'on vérifie tel ba marié homme de Dieu ba on ba tout normal l'homme c'est l'homme en cœur kutu nzeta mubesu nzambo muto nzamba ba l'homme c'est l'homme en cœur oh asala ma bépé siko ya biso lelo soto ba so Denis Les asali likambo ebo kamwe Joël Francis abali pona nini bongi ça no vino avant banulanda ba via bato ya bali moi sina mundele tala mariage à rêve siko yo donc to tika no biloko na c'est pas bien pour ngai mais Denis Les sobi qui a débordé pe ko finga ba dossier ba pasteur déborda qui est na lobi Denis Les ngana félicita ka yene mto ya ko laksa batu lelo ke pasteur azanzambe te asako pengwa parce que yemo palo bake omoni na dossier ya photo oki alobini abi naza mutu nako kwesa mape andimi naza mutu nako kwesa mate mais tozana ba hypocrite ba pasteur awa akwesa mi 100 fois sans ko senga ba pardon Mike Kalamba ye wana tatiki shirt aza mutu nako azongi sima a comprendre que mabe komeli ngai parce que ça batu musu ba orgueillé a otika te eza borna ye baza batu passer de ligne soka bali deuxième femme ezate ke boya na on a réseaux sociaux pobo lukela liwa obi lelo yo na souhaité te mati na soki likama mabe komeli obi ko sana muto banani donc na YouTube wa tolinga ko sambwa mais ko boma baninga mabe boko lukela sko moi si ya mosala nzambe liwa c'est pas bien en tout cas to meka un peu ko bongisa na ba makambo ngo voilà. Voilà, merci beaucoup. Comme vraiment la souka émission, de partout. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était avec Yajiri Kobetox. Bon, bah, tout à DCC de la presse congolaise. Par rapport à ce dossier, constat na onka alors ressentiment na yo. Pour na yo c'est pas n'engé prince bakana kile ba kim na poto ah. Ngana loba chaque fois ba musicien so ba même on fabrigas. A même ba musicien ba kim na ngako dossier to lobela ngo bien. Na faire comprendre ba te belé ba mal intentionné belé ba loba mabe. O moni musicien so ka même musicien na poto a kimi. A kimi ete a kimi mboka. Mboka za na nzala. Oh, laisse-moi tika na loba na autre. Banda le lobo bango presse bakala kimi kofite a kimi nzala. Killer a kimi kofite a kimi nzala. Fabrigas ba kima ki ba kimi Fabrigas ba kimi nzala ya Congo. Yo azombo za ka free d'ici na so misa free d'ici ko ke France akima. Ah, na tika exemple. Mbolo ba ya ko msamboka no pass. Même na Kenya. Nous sommes misa na Kenya ake France akima. Nairobi. Na c'est Congo RDC passe na passe. Tout ça na passe. Tout ko bomba na. O moni problème c'est ça nini. Congo to lingi résistance. Tokemba me baba retonda. Tokemba me ba fete ya salama. OK ba chinois. Ba chinois tant bazaki na passe. Eh nani Éthiopie. To ba na passe to no mona bana ba éthiopien. Na ba éthiopien mona ba senga mbongo. Ba est-ce que longa congolais le laksa nzala. Elonga congolais le autre. Congolais a résisté ka fete les kate, matange les kate. Est-ce que tout est dans bongo? Donc congolais azali na passe mazoli ngami bimisa ngana résistaka. Bazo kima nemboka. Parce que mboka eza na passe yango ba kima.
Alors yo muto c'est ka Fabregas orchestre na ye comme agence à voyage mais tu es malade. Attends membre famille no so même derrière poto. Muninga na pasi pourquoi bolinga ko pesa baninga pasi bongo. Ngai na sepelité nenge prince bakali akimi na poto. Et puis na ndako yebisa batu. Bota la prince bakali bien bota le longine. Azaka ne longa bana effet. Bota la prince bakali te. O moni moi na fait so pakola na fiki bango te mais moi na fait so pakola 3 linga mbi. Ta la face à bakali. Mutu na olia biloko poto akamwa e poto e Belgique sur mutu bongo yebisa mata version wa Kinshasa. Qui est à côté de français moi lobaka on se sentit muta français déjà marié attends muta passe mais français déjà il avait muta passe il ne saurait plus va coniquer ba ma père on ngape na muta passe bongo na nani et bon benga muta passe muta passe ba salaire ba 250 ans na YouTuber to ba ta passe so ba ta potote qui est raza mutu na ngai on se comprend on m'a dit merveille en tout cas ça la sonne avec tes zonga pardon bokene 3 bozonga zonga ta moko finalité les 7 ans bazo ata moko mais ngai nazo compatir na Vekofi en tout cas bato belé bozo loba bon on ba faire aussi ça va pas posa même bato OK tango kimi bongo okimi no mboka mais na mutuya verambo et puis aliko na pesa bino ba $1500 ya déjeuner mon pa au boss mboka donc ça passe mingi maestro Fabregas yo pe également ça là toujours na ba nerf solide et ça na makambo ya ba musicien ba okima mboka mboka mama na neva zote katanga wi sawa expliquer mukonde saka na nzoto ya mwana neva ba ke yaje moyo kande no mukongo eza effet ya imorai mwana neva ayebi onde balakisi kasi mboka pasite balakisi mama balakisi mwana neva mine parents batindi ateka mwana neva ateka kisa bokoko ngala mona na boulevard mwana neva zoteka kisa bokoko azo expliquer bien omoni soko zala mama na mbeto mwana neva oyebi onde balakisi nyoso azo mwana te mwana zala neva. Donc si on m'a bon musicien qui est potasson. Chroniquer pas qui est potasson. Azonga. Donc c'est tu sois même qui n'est yo. Olinga so. Na ko kima na ngai na kimi mboka na kimi muta meminga te. Bonga ni na ça c'est. Oh ngani na c'est. Ngapi na okima na mena kima mboka. Yo kima na aéroport biata molali. Ba ke mercredi ba kimi jeudi. Na ABC yo. Tala. Ko kima na okima na ko sauter na ba 3e étage. Bilambe landinga. Yakobe wala buka ina problème yate ya poto mboka esika taka vie mataka likolo ekiti est-ce que un jour a commis botu ko tuna nga po nini kisi poisse bakala kimi ayebi singa lobi akotanga la poto do abupia atabino mozali na kino zali na idée otanga to ketanga na poto po ni ko sa vie rambobongo oketanga na poto ata yo moko non mais ngelo rezo kamisanga bato bazo ba ve amemi mutu afere nani killer Fabi o ve amemi mutu afere ve amemi mutu afere ndenge nini olingo prouver fere na ebite so za solo makambo ba mutu ba kimisi wana pe mutu ya nani ya point ko kosela papa Hervé makambo bongo pona nini yo makambo on so ya wana mais c'est ndeni killer akimi pour te expliquer bino bo tu na ta killer akimi mazaki na famille afere kwa kimisa e ay même pas la so Yannick te Yannick bo potaka ve na nga Yannick pour rien azalaki ko tuté na mambo tala mutu akimi azaki na idée na Kinshasa moi ta bakendaka tanto kendaka boule déjà que na sauter ni kota bomba mese Louvoiso na kimi na côté liboy donc plan déjà ya poto mutu azana na mutu tokoma na nuté donc idée wana rien à voir avec papa Hervé, rien à voir avec les Golo, Golo kimisi botika bi. Wingo zonga susu rando ya verambo na petit na faire c'est pas bien. Toi on a besoin moupe benda koni. OK. Et ça la bien. Botika biloko wana. Voilà, merci beaucoup Tokomi Asuka na suka ya émission. Un dernier ba retenir na passage na Congo Victoria. En tout cas, ba ba retenir ka ki par rapport à sujet to lobby, bino ba serbo ke na Dubaï pour beaucoup ba sa ba milu. Problème ezate biso bato tozo zele nzambe to kolia ngona kimia tale bo kufa libele poli koto e poli na mona ko sera na biso mo ba à se transformer comme bébé sko ya koko après Dubaï yango na lobi mutu nyoso sa na Dubaï soko za quinois il faut to checker OK to sangana te pardon na boyo yo to na mapoka no mo boto sangana na yo donc keba mikolo chroniqueuse mutu maboke so yuti Dubaï obi ke bele pe ba bwanga okanga ba photo akeka na photo c'est photo na eso to linga to kufa na ba photo ya
photo wapi je suis là na Dubaï na Émirats Arabes eza pe savonté et aussi la pété maintenant ce qu'on rêve c'est nango on m'a dit c'est que Congo là kende ebele ebebaka tane Dubaï baby on m'a dit Dubaï baby Facebook ebeba pour na Congo là kota Dubaï pe baby et comme ya bambwa nyoso to na on m'a bolikani sali boso bolimbisanga là me somo na Congo là mutabanda ki yango donc to tika biloko ba pratique mabela to tika ngo na ba passer bino pe boza na la base ya ba brebi na bino babungi Karine Mokonzi tika hypocrisie soki obeba ina mutu beba na mutu bokabwana soki ya kopesa na mbote bopesa mbote ko pousa ke pembe na ote Saratola moi je pèse mes mots eza ngai bolongola masumu na nganga moko bo charge mimate ayaki mission muninga sana zemi ozoba ke busaki ba je boko sa zemi donc yo musano ka kokosa na makambo donc ti ozosoma ba kiti ya ba $3000 na kati ya lokuta ya kokosa ka makambo oh bon on est injure j'ai mima sur la bien osoma kiti ya $3000 na komisi mais na kati ya lokuta ndeni mutaoso lokuta lo ba point ba ke Karine na zemi te kaze kwa kana za lokuta donc pour nga Karine c'est focalisé dans la Chine na batu na ba za kawa ngabe ya no na sina lembi ya ko lobelo pour poster ngati ko tsanga na ndako Karine oposta na kota pena baeka aposta ngati ama posta ka bato ba finga na kana donc ngape to finga na après to bongisa ngasko na linga bongo te ngalinga oza vrai OK donc c'est un peu ça ba mbote na ngebele sika to zawa boutique book création na Isangila 23 passer na biso Blandine Basele muto aboya Chine aboya Dubaï aboya Turquie bela na bela Belgique Blandine Basele grande série Hervé Basele Junior Basele Tanya Baoso toujours en forme et puis na bo sanité sponsor officiel nanga Nancy Zingu penalty valable moi si ya Mokonzi moi ça Bogar donc natang abi moi ça Bogar c'est que mobile na ça Bogar oh tala chéro so boka moi ça bato sœur na biso maman Hélène Mvuzi bambote belé yebisa maman Ladi mère double ata la pe kota géri comme tox na Lyon et puis Adricha motomètre beba zibeba liko finanga na bomba na mukongo tia foin Francis ti muluba chem tavisa nga kokoma PDT ISC za $3000 OK so komi PD c'est que obebisi à venir na batu tout bolinga nga bozole la trop numéro géri je ngo chanter ba numéro na ça na réseau moroté so que na bungi c'est na ça sim blanche donc 0 plus 243 90 19 266 86 numéro WhatsApp yango wana ba mbote belé na Nisha Bouma moi si ya mbinga pe ataya okaka na salon 3 serre na biso pena donc a solo la bien Nisha Bouma ba mbote belé si déjà la baronne Wester banongo na mboka na bino o solo la ti Nisha mwana mukongo ya mbinga pe ya taille donc na suki wana so ba mona na loba mabe bo supporter nga senga pardon ti je pèse mes mots yango mona bakanga ngate mandat d'amener à rater convocation à rater donc parce que n'est pas koloba merci beaucoup voilà merci beaucoup Anzaki wana ya Jerry Kobetox nga vana si c'est mission dans le barake ndekola ngai Renate Ifoku mwana mongo tozaki na coutumier ça veut dire samedi samedi oyo siko religieux samedi o religieux obaki ya kozangate yo so mona mariage ba tuna OK non to bakisa papa to bakisa masanga te biloko le sili ba biloko mso etika to ke suko bakisa wala coutumier eza ngana tala bona mona bongo na théâtre to gagner eza ngambu na biso ba sœur na biso pena ba finga maka ba loba maka mabe mais quand même à honorer biso félicitations Renate voilà merci beaucoup donc yo pe lu comme koko na mo ba bala o quoi comment ya mukolo sœur mukuli makasi makamolendela ka ba miki keba nga kota na dossier na oteme pona Renate il faut que no kota po c'est ma sœur ndeko nanga donc no kota makas ata to bali pela koko open na auta bo mais soka le soka alliance le kumu ya na balaki voilà elle a acheté président Macron a té biso déjà mbongo ya mukolo azala raté mutambo mukolo a raté azo nga kansha azo kansha darling love motema sibu mutombo o senti que mobali ya pembe ya mbinga avant de poser mukolo azala raté na mbongo ya ba hectare belé o nani Renate Ifoku azala ngo kuna ba hectare ba jeep yo to yenga noka ana ba commune na biso ati so na simbio ero liwa voilà merci beaucoup na
na Baudry derrière la caméra. Merci beaucoup à notre boss JB Koumaluta. Merci beaucoup na FM depuis Paris. Ado Senga Baton Engagement. Merci beaucoup na assistance. Donc il y a présent Chapelet. Donc merci Nayo et puis merci beaucoup na Diane Balanda Babi Balanda Mastalanga Mutudi moi Mutudi Kati Basatation Nayo Baton Engagement. Continuez de vous abonner, de partager. Les propos de Jerry Kobetok, c'est là qu'on peut engager quoi. Étant chroniqueuse, n'a rien même Moutou à le bas point pas interpeller Ngamoko. Voilà donc voilà. Voilà YouTube sur Moutou Moro Yambi au lobby pour la macabre Yamba, c'est normal. On se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Moïse le prof, merci pour la montage. Au revoir. Bye bye. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okosoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele.